Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande bonanga surtout balinga kotala nga mbote na bino surtout bosepela kota mama Eliani tu na pesi bino mbote mingi habari yenu mavimpi muko wazima. Merci beaucoup na bino surtout ba yebo disposer ata na bino pona kotala mama Eliani tu to pona koyoka soki na bi allo bonjour ta ba ke ban na bobenga. Ashley Ndombe. Ndel ba ke ban na bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi botala maman Eliani tu nalobaka toujours que émission na biso oyo ya maman Eliani tu eza émission moko ezaka ya famille eza émission moko totaka yango en famille okokotango na babokilo okokotango na basemeki na bandeko nyonso surtout parce que ici il y a pas de bêtises eza émission moko ezaka vraiment éducatif yango maman Eliani tu napesi merci na bandeko nanga nyonso o badisposaka temps o basepelaka bino bato bosepelaka mpona kotala to koyoka merci mingi na bao website maman Eliani tu soka émission ekoti bango na saka nini na partage lien na bandeko ba yebi eza malamu eza vraiment très bien ko partager lien ya émission parce que bato surtout ba mama Eliani tu te mutu musa koza avanda kene na souci tango tileka mama Eliani tu atel mama Eliani tu tango kaka mama Eliani tu robike ko basadilanga ko badilanga ko basadilanga ko bamelelanga mazi ya kiozi kubasadilanga kubadilanga n'est-ce pas maman Alice Ndombele kubasadilanga kubamelelanga maza malili mama Eliani tu na pesi bino mbote na lobi merci mingi ndeko disposera temps pona kota to pe pona koyokanga wana na pesi mbote langa mingi na couple ya papi na mami famille mole papi na mami couple mo kitoko na linga bango mingi en tout cas ba jeune couple so bakota la couple wana papi na mami en tout cas e kosala bino bien boza ba expérience na sepela makasi na live o bosala ki lobi o bosaki samedi ndenge bobetaki lisolo nde bokutanaki ndenge boli en tout cas ça qui bien na bande kotango na se koyokango na se apongi mais qui vraiment très bien qui vraiment édifiant et ko aider pe ba jeune mingi o baza ko envisager babala na bakena katia ya mabala wana natali na Toronto na pesi mbote bele avec beaucoup de respect et pas ya papa na biso Jean-Thierry Kabengele na mama Véronique Kabengele na pesi bino bambote na bino mingi bo embrasser pe bana boyoka na mwa kale ma Véronique mikole bele boy oh yo bona mama nitu ezala te leo to kosola masolo o etali bana ya quartier bandeko ya quartier to bisika oyo to botamaka to bisika oyo pe to kolaka bandeko ya quartier na biso ndenge to vandaka na bango ndenge to kolaka ndenge biso ba oyo to botama na bled quand je dis na bled to botama kuna na mboka na biso na Congo to ya na poto pona kwa kosala ba vie na biso na poto alors eza na batu mususu musala na bango ko vandaka kotonga ka baninga kolobaka mabe pona baninga na kati ya communauté eza malamu te comme on dit l'ami de mon ami c'est mon ami tango so yebi mutu ozana mutu boyeba to boza ami en commun ezaka malamu te ko vanda ko sali ni ko banda ko tonga moninga eza bien te moninga waza ko considérer lokola ndeko na ye moninga za mono za ndeko na ye moninga na nga bo mwana tokola na ensemble moninga na nga ya quartier tokola na ye ensemble moninga na nga boy siko mutu za ko considérer moninga na ye tango moninga ayoka kake moninga oyo kende kotonga et surtout kokende kotonga na kati ya belle famille c'est très méchant c'est trop méchant eza malamu te eza bien te yango lelo na ye kobelela na kati ya communauté mpona toka kotika bizaleli ya mabe mama Eliani tu tosolaka bizaleli ya mabala te na bazaleli oyo tosololaka du quotidien c'est que nous sommes en train de vivre tous les jours nous parlons aussi de ça tosolola pe na makambo ya ndenge wana eloba na wata bana kotoba bani bana kotoba tu sais pas mettre ta langue dans ta poche ndenge bango baloba la joie, je n'ai pas de l'eau. Maman Valentine, qu'on a na Ivry Couronne. Maman Valentine, mon ami Lissoye. La joie, t'as vu ça? La joie d'Ombele, t'as vu ou tu n'as pas vu? Maman Valentine, on dirait la Mélissoye, hein? Mais ça, maman Ivry Couronne, bambote na bango, on dirait la Mélissoye. Na comme la soye boite, ou on a Nathalie na Toulouse, na qui opé sa mbote, pas ya papa, ma vouba, monsieur le maire. C'est mec qui a mon respect. Moi, na Mélissoye, c'est mec c'est meka mundi ko lingango moi ça ni 15 minutes mais la soy ndengwana na pesi mbote na ngebele pa papa mavuba kuna na kati ya Toulouse na pesi mbote bele wana a beau frère nanga a semeki nanga mavuba monsieur le maire doyen ya Toulouse na pesi mbote bele
kuna na Toulouse esika ozali moi bana na biso na peso pe bambote na yebele soki natali na Toulouse na ki komona yanga ya motema Matiti l'angolaise. Matiti l'angolaise te fait de gros bisous. Ça la pe ba bisous be na maman Christine la congolaise. Ba maman Toulouse bino penza bolonga la bino motema maman Elia nitu na peso bino bambote na bino ebele. Oh toza ko sola lelo pona ba moninga oyo ozana moninga o moninga ndeko camarade oza ko lia moninga na sese ko tonga moninga ko tonga okende ko tonga surtout ya mabe ko kende ko tonga moninga epai ye abalela na belle famille. Pourquoi to yebi biso so ndenge to zabo ndenge to yakoluka vi na poto bato mbongo bazate to yebaka bato mbongo tango bazala na tango ya maréchal biso so ndenge to vivre vie normale to vivre vie normale ki bozanga ka kolia te bozanga bino bosana na richesse ngona to mona ki ba millions auto ote komono 90 millions autant de maison moko za ya intel wana nde ba millions masolo bato mbongo bakoko betaka ya wana biso petit peuple to koko betaka ba masolo ya ba ya teke wa bazaka bato passe. Qu'est-ce que vous appelez bato passe? Biso surtout petit peuple na Congo to sala biso kaka bato ya passe parce que kozala bato mbongo eza bato baza kotanga ba millions o baza kolana ba millions baza kolana ba 1000 olali bona kati ndako na mwa biki na chambre mona bomba 200 000 300 000 400 000 eza wana mais eza bien te moninga atazaki na kati ya mboka Congo atazaki na pasi ata bazaki malamu te okoki kwa ko beta na kati ya belle famille na yete pourquoi ko dénigrer moninga na niveau wana oya ko beta masolo na ye ya passé na ye na kati ya belle famille ko dénigrer moninga eza bien te o lisona zo beta eza ya ba ninga moko mibale ba uta na Congo moko abali bango surtout abali mutabala côté na ye mais ce qui est grave bizarre Antoinette moko comme on est Antoinette moko comme on est Marie Antoinette abala libala na ye Marie pa bala libala na ye mais na ndenge babandaki kokola Antoinette abandaki komona ti yazaka supérieur par rapport ya Marie mais bazalaka baninga Marie na kati ya mboka na biso ya France Marie abali libana mobali ya Marie azosala mwa mosala eza mwa malamu azana mwa salaire malamu Marie pa osala mosala mwa malamu mwa salaire malamu kosala nini koleka Antoinette mobali na ye mwa mosala ya moko kita na ye mwa Antoinette pe ya moko kita eza ndenge moko na Marie te sikoyo Antoinette na motema na ye ya mabe akoma kokende kotonga Marie na belle famille sika Marie abale la bezali abonga kitoko te n'est-ce pas ya be Zacharie est-ce que bezali abonga za bien ya be na ngai ya bezali kitoko te mama lisindo mbele bisali ndenge wana est-ce que ya malamu obandi kokende kotonga moninga na belle famille sika balela esika Marie abalela Antoinette asala camarade na belle sœur ya Marie abandi ko ba ye kutu akomosa fier pona nina yi po ame mamutuka ya mwana ye na komwa ye baka mutuka ayeba ko ame mutuka est-ce que bango panda bazaka na voiture banga na voiture te bazaka na voiture te bango bazawana bazaki na bango bato pasi bazaki na bango bato pasi ya na bango mutabala ka liba mwa bien asala effort asala nini atinde na poto olobi déjà ya na bango ba libala bien asala effort atinde na poto c'est déjà quelque chose et ça déjà malamu. Pourquoi okende ko dénigrer moninga na belle famille sika babala yo Antoinette eza mabe Antoinette masolo na etamboli mingi yoka mingi eza bien te pona ni ko kende ko tonga moninga sika balela na belle famille na ye ko kende ko ba makamune ya solo na ya lokuta moninga sika balela âge na ya pesa ya solo ke âge nanga eza boy ye ake ba ningi siko famille belle se bande ko douter moi mke âge wana âge Antoinette on est âge Antoinette Bolin Samaya, ma jolie a bienvenue Kamba, ma copine privée. T'es à toi, Bolimbisa, y'a pensa, Bolimbisa. Oh, bah, ça dit là, on va dire là, quand on a mis la main à ma ligne mingi. Bolimbisa, ngai. Ngai, notre solaka, boboye, mais n'a pas pour me faire bizalina. Toi, c'est supporter caca, que le fort supporte le faible. Beaucoup de respect, on a rappelé, on a rappelé après, on est à ma copine privée, ma jolie a bienvenue Kamba. Abani, moninga appelle ça âge, naye. Le quoi, c'est comme si on a un minene, le quoi, tu as minene, tu as un absoka à mikolo. Quand c'est mec qui est oh, bon, âge, on a appelé ça âge, on a n'engwana. Eh, quand on a eu baranangaïte, oh, il va tenir beaucoup la place, mon corps. Au tout titre, le qui beaucoup là ensemble. Il y en a beaucoup les scamosko, il cambo âge. Olingo tout la moto le te pona nini kaka pona keto motema mabe bandi ko totika motema mabe futaka te za malamu te ce n'est pas bien motema mabe za bien te za malamu te kozala motema mabe ozana moninga boliaka bomela koza ko jalousie et pourtant bakola place moko baza baninga bayebani malamu anniversaire so baza ensemble
anniversaire ya bana na bango bazaka ensemble, ya mibali na bango bazaka ensemble, ya bango pe bazaka ensemble, batambolaka place moko. Ça fait trop mal komona ke moningo botambolaka boliaka boyebani malamu asaka nini akendaka kotongo pas n'importe où na belle famille eska babali moninga eza bien te. Antoinette alobi abi ah mama nitu chance kaka moninga na nde totambola na ye mais nga na tikala kolakisa ta copain ya bomwana te ndeza ko mwa copain na ngai te nga zaka na baje na ngai cash na tikala kolakisa te o copain na ngai ye na tikala kolakisa ye te ake mona copain yebi copain na ngai te. Imagine toi so kwa yeba ki na ki na copain ya bomenga ko boma yango wana to so ba ki moko vivre mieux c'est vivre discret, vivre mieux c'est vivre caché eza bien kolinga te ko italaka vie na yo partout même na ba camarades soko beta kama solo la vie na beta te. On ne sait pas qui est qui to yebi te nani aza nani. Faut qu'on soit très attention na vie à lelo comme vie moko mabe bato ko bazua mingi moni bato ko mona mutoza malamu te. Oui ozo kotonga yeke est-ce que bango bazaka la voiture mais bazaka la voiture te olobi ya solo ndenge kaka Maria lobi mais yini nga vandi awa ngoluka likile ya Nzambe ngolu makambo ya lola deboye basantu toganga ngolu na yo likolo nanga ngolu kalikile ya Nzambe ngolu makambo ya lola tala Nzambe ndenga asali ngolu Nzambe asali grâce que Marie mobali wa baliye azomona na mwa kantu kubianza ya malonga maliri mobali wa bali a Marie alingaka Marie makasi asombeli Marie mutuka lelo Marie akomi ko rouler et komi ko salo kento motema passe parce que yozaka mutu ya tram ozaka mutu ya train waka mutu ya bus waka mutu ya citigo waka mutu ya te na permis de conduire ba pekisi mutu te kelo sala permis yo pe mobali no asombela onenga basombeli Marie bandeko naza koloba parce que lisolo oyo eza pasi eza pasi mingi na bandeko oyo ndenge tokolaka place moko moninga aza kotraye moninga bakoli place moko moko kokende kokota na belle famille ya mutu obanda kobeta elobi nango chance mama nitu atika koyeba copain na ngata moto pour soki ayebaka mama ndenge modela yininga makambo nga na yoki azaka tata baselinga compliment alamba kito onyango lamba ya bolamba elo onyama longa ya lamba kana bilo to mona lamba kito nga na mona kana ngate alata ka ne bien te ko tunga moninga to mais soka zana moninga ko sekati awa mama na Inès parce que Marie mo aneko mo Inès mama na Inès ye wana zo super mama Inès batu bakomi kotala basoba Antoinette musane kotonga Marie mais Marie atonga Antoinette te pona nini boy semeki kaka ye moko mutasani ni abimisi lisolo na poisa habite na kotika ka semeki nanga boy te parce que quand même nga na yebi Antoinette na sima ya Marie po to kutana na ye kuna na tango matanga na moni ki asa camarade na ye pona nini kaka kwa papa bolungu ya baninga nyoso tu oyo kumisa na belle famille ya moninga famille ya bango kuto ndeko na bango boye azalaka ndumba azalaka mopulu azalaka kobundela mibali mais ndeko wana banda kobundela mibali mais ndeko wana abundeli mibali mais Marie abundeli mibali te Marie abundeli mibali te Marie nzamba sale grâce ya na mboka onde ya na bango atindaki na poto Marie azu mobali avandi poser aboti bana na ye apase permis na ye azu sala musala na ye avandi bien mama pona nini motema mabe na communauté congolaise za boy pourquoi ko yina baninga boy ko yina mo gratuit comme moi na zambe na monoko ebele mais motema mabe motema keto motema likundu epai pourquoi zabolo ya gentil kolia na moninga koboma moninga pona nini eza bien te bandeko totika bazua na kati mtema Nzambe merci na kana suwa mutu te likamu na mutu te même na diable na likamu na mutu te même na diable loba yo za likamu na me nkai mama nitu non na linga ka ba problème te na linga makamu na batu te na linga kata muketi bo tuna ya jojo ne kwa na linga ate. Dans le passé, j'ai fait des erreurs, mais là, jamais. Dans ma trentaine d'années, oui. Mais oh, les sous-soutés. Il y a un mot bakake. Babela mona wa muto mfa télé, jabo zo ramayele na ba maman o to pesa kabi no ba conseil. Na biso bande ko to pesa. Marie oboko na ba Marie Antoinette, baza ba na nikete. Marie a 53 ans, Antoinette a 48 ans. Ce n'est pas que baza bana mike. Siko moninga na kati ya âge na kati ya libala nebo yo banda ko kenda ko tonga ka pe ba semeki ne ko tonga pa ba semeki. Donc olingi Marie ba moneka ka papier, ba moneka ka pamba za na moi fierté na place ba balela ye, mais Antoinette alingi ndenge wana te. Antoinette alingi ka Marie ba mona Marie pamba parce que Marie ba kola na pasi, Marie bazaka bien te, Marie bo na Congo kuna
passe ezalaka nango partout bato nyonso tu tokola na Congo tokola na biso na passe parce que toza ba millionnaire te toza na eza vie normale eza te na pa na bino soki bobandaki kodéjeuner na ntango boza kolia na midi bolia na poko koza bato mbongo non kolia ntango midi poko elekisi mbongo te eza vie moko eza normal eza kozala mbongo te bambongo tokuti komona ke intel basombela villa na Paris na compte na yo batia autant de mille wana nde bakobeta masolo ya mbongo mais biso petit peuple tokima Congo toya na kati ya mboka oyo toye koluka vie na mboka oyo tokoki kobetaka masolo ya mbongo te parce que toza nango te même à la poto toza nango eza kopermettre biso tofutaka bandako tokoka kolia oza na mwa voiture otya carburant osisi kotya carburant bakofuta mwa assurance ya voiture na yo oyo bakofuta taxe d'habitation eza vie moko eza normal Facebook eza kokosa bato makasi Instagram eza kokosa bato makasi soki otie déjà filtre yo wana Facebook yo wana okokende otala mwasi na Facebook elobi nango ata nango toswana moto abi mama nito na monaka mwasi mo na Facebook na loa mais naye kokutana na tali en live ngabi azalaka nde boye botika pe beauté ya mascara mingi eza malamu te maquiller na yo ko maquiller pe excès botika pe ba maquillage elika to koma lokwa dongola miso ya pe bien te ya pe malamu te moto komona ozaka boye tango bamo te komi bongisa za mabete mais tout excès nuit so bokomosa ngo à l'extrême eza sous bien te wana na pesi mbote na ngai pele na ya Dominique Makenja la plus belle mamie de Gani moi c'est bato di londolé ba bizu ebele mama wana so na pesi ba bizu na nga mingi na mama Anisila na Gani mama Anisila na Gani na pesi ba bizu na sele ba mbote na ebele Renate Tumba je te fais de gros bisous wabino mama ile anitu nazo so na bino nde to mesana ko so ngana bino to so la ka boy kobetaka désormais kobetaka masolo ya moninga te ndenge bokolaka na yo kende kobeta ngo esika bala non est-ce que moninga bala kokende obetaka te mutu nyonso to abatelaka libala na ye mutu nyonso to abatelaka place ya bala eza te esika mutu abali yo oza na oyo ayondaka libala mutu azwa kotungisa aza te pourkui kokende kotungisa ya moninga eza malamu te bamama botika mita ya mabe makambo oso boyokango mingi okaka na basi okango na mibali te kaka na basi ndoka makambo mingi kaka na basi ndoka makambo mingi basi bato ya keto bato ya zuwa mpona nini bamama zuwa eleka te eza mabe zuwa eza sorcellerie zuwa eza bondoki zuwa eza kindoki sorcellerie yango wana nani asa mona ndoki ke ndoki yo azoloka mutu te mais eloko olekisaki mutu aza ndoki eza comportement ya mutu nde elakisaki mutu aza ndoki mutu aza mutu ya misala mabe mutu aza mutu ya makambo mabe comportement nde tojugeaka bato ke oyo aha lokola ndoki me mutu amona ndoki te nani amona ndoki na maseke yango oyo nani amona ndoki oyo abolumbu azopumbwa te ezalaka ya masolo ke oyo menyo bizali bana lokola ndoki me mutu amonaka ndoki azalaka te ba mama il faut ko changer bizaleli ya mabe il faut ko tika moki laisser changer bato bakoma ko sambela yango babi ko kendera na église ils na ko sambela te mingi ba kende église ba bongola ka makolo mais mitema na bango ebongwa na te pona kati église mona ka kotonga kana kati kofinga na kana kati kozwa na mibali kana kati église kozwa na basi kana kati église makolo ka kesani ni ebongwa na mais mitema ebongwa na te il faut ko sala makasi. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Faut que bongwana. Boya eloko mone mimako na masumu. Bible biso ki li boko zo masumu kata yango boka na moto. Bizali ya kotonga tonga oyo telemela yango. Telemela c'est la ngwata jeune prière nzambe pona nini nga na bizali ya kotonga. Nzambe pourquoi na linga baninga te. Nzambe pourquoi na inaka baninga. Nzambe pourquoi na sepela mama ile ya nitu te. Mama ile nto asenge loko te mais pourquoi na sepela kanete nzambe tshabo lingo kati na kokolinga mama ile ya nitu pour moi c'est abatu asalingi loko te mais nga na yina eka aboy okomona nzambe kolongola motema na mabe akopeso eloko motema malamu parce que Christ a dit aimez-vous les uns et les autres za recommandation à yé moko Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit aimez-vous les uns et les autres to lingana toza na bolingo na bomoko na boyoka ni to lingana to tika mitema mabe futaka te za malamu te mapolina na Irlande apeso mbote mapolina na Irlande merci mama nzamba mona yo nzamba pambola merci mapolina na Irlande mama Inège na sala ba besoin na yo ebele mateya oyo bocheka ngo en pratique parce que c'est important yo mutu kolingaka kobetaka masolo na baninga te ona bakamani kobetaka surtout passé kobeta so ebike passé za bololo kobetaka ngo te po passé ko bebisa futur to ko bebisa le présent
Passé na oya mabe wana, passé na oya bololo, oyo bete la camarade, ozo mona o, c'est mon ami, c'est mon thé. Don't trust anybody, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Mouto zo baza moninga na ngaye bake, passé na oyo bete la kaye, et ko bebe sa présent na yo. Ce que bebe si présent na yo te, et ko bebe sa futur na yo, il faut qu'on fasse très attention. Mabe ba ko sala kana moninga pene, ndekisa yango sala ekenge. Tango zo ka mabe o zo maka mabe o Antoinette aseli na Marie. Hélène yoka lisolo Antoinette na Marie yope kokweya kozala victime lokola Marie te ndenge Antoinette akenda kobebisa réputation ya Marie pas n'importe où na belle famille na ye. Antoinette akoma camarade ya semeki ya Marie pour nani kobebisa ko détruire moninga boy na muto babokeli mbasu na oke kobebisa kokende kobeta masolo moninga mabe na kati ya libota ya mobale pa babali bozaka ndenge moko na muto atubi mutu mbeli ya bomio na oyo ke kobeta bozaka ka ndenge mo parce que lisumu ya ka lisumu bandi ko to bongola mitema afe bo bongola ponga la sina bongola bandaka bo bongola mitema ya malamu te soko zo moko ko bongola te landa prière mala nuzumbu bino batu bote ya ba mama bote ya ba mama bolingo biso ba mama to wana mabe mingi basi bazana mabe makasi basi balingani te ko yina air nyonso ko tonga na air nyonso na kati ba mosiki ko tongana na kati ba ranyo ko tongana oke ba masali si bato basala ngo pona boza na ba moko bolingo boyoka ne tango likambo bino na botami okangi etoko moninga ku fele oche etoko na sali pe ko kesa nini olalisi moninga pongi mba muzika liza cha ko tongana ko panzana ko tonga eza bien teza malamu te. Merci beaucoup na oya ngai dinala ndo mutatumelinga libaya na ngabila pe boyebika so bomoy mo libaya bibi boy abi o eza na tango moyi ngana yebise ngabi abi na nga lata o eza na tango moyi lata okokanga kanga nzoto boy ndenge nini oza ntango moyo dinala ndo mutatongi boy nde bomoni na lati boy kape mutatonga baka bango balinga chuchu lujima chuchu mikola zotonga te okaka ba Eva dinala ndo mutaso atongeli moi vite fait oyo soko za besoin bilamba no ya mariage obengi kaka akosala ona za besoin bilamba mariage nazo batisa akotongela yo n'est-ce pas maman Mathilde Tula. Service traiteur de décoration la providence n'est absolument qui a été mona sika bébé na yeko mona ye la marmite de maman Eliane Nito. La marmite c'est lui wana pona bino bande ko na nyoso o ba jeune couple, moi j'ai pas envie de faire le manger, moi je vais recevoir, je ne sais pas faire la nourriture africaine, surtout notre nourriture ko bangate, o bengi maman Eliane Nito na 06 15 31 69 90 la marmite de maman Eliane Nito. O commander biloko nyoso na posa ya kolia. Oh nyoso à la demande. Oh yo kozana posa na bosenga na ok maman nengola melange loko bo nengola melange loko bo maman nita ko lamba ko sani aya ko livrer mais bobo ça na la providence des maison mère pour na mariage aux a besoin ya mariage 06 15 31 69 90 mariage tu ebi ki année o esel biso mo mobulu menza basala biso grâce année prochaine bato bakobala na bango yo onan o ko arrêter date te ya ko arrêter date pour ça nini pour rater maman Eliane Nito te. Service traiteur de croissance, la providence. 12 ans d'expérience, 12 ans d'existence, 12 ans de succès. Nous sommes grâce à Nzambe. Même aux à l'étranger, aux en Suisse, aux en Canada, aux en Anglais. Partout, ce qu'on dit, maman Eliane Nito, ce qu'on bengi, tout ce qui est malade, au rempli ma condition, maman Eliane Nito, quoi, une équipe, n'est mobile, quoi, c'est là, yo, moussala. Pour aller là, tout ce qui est là, quand Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki. Tata Nzamkala sakumuna. Nzamba nous bénisse bana betbos. Bye bye. Antoinette tika motema mabetika ko détruire vie à Mario. Sinon te okubita mafimbo Nzambe.